te drogue ekozala wana ba petit nyona bana nyonso wana bakomelisa bango ba drogue bakomeli tozana ba musu tomonaka bango boye baleka na maboko atato yo ebele baleki na maboko atato bakomelisa bango ba drogue bameli ba drogue bakomi drogué babandi feti na bango yende nga azali wana eza te kakolinga akobimana mobali oyo amilobi ke non en tant que mobali nazali PD te ya kolinga mobali oyo aza PD te. Donc il faut abimana mobali oyo aimiyebi ke aza PDT pona la kisaki mobali na ye. Donc batu oyo ozana je vous assure na landi histoire oyo une année mobimba na youtubeuse américaine. Na ba youtubeuse américaine bandeko. Donc nyonso tu wana ezo salema donc azaki na position moko vraiment mutako kolobela ya zate batu ebele tozomona ba américain na secteur wana baleka na maboko ya tatoyo bozo comprendre sikoyo makambo ebandi maleme batu ba madiolo ba mwasi na ye pe wana azomona nyonso de temps en temps monika bisika ndenge wana bazo sala ba feti na bango wana okomona bazo enregistrer pe omona mutu musa na caméra na ye asimbi mwa filme moko penza ye en pleine action oh kingandi tomona kaya bina kaza boga kaza boy na kati ba photo tout oh bazo filmer oh pe ba CCTV caméra ba CCTV caméra pe hein ba ba caméra ozo firmaka banini kaka bongo mais nyonso ye kolekana mwana mwasi oyo ya kesi tant ba eko kabwana en tout cas elle a été très détruite vraiment ami leli mutaze koyoka été mais azarane équipe ne ya ba avocat na ye aloba na toi je veux t'avoir si akoma livre ya vie na ye na Didi. Tango ayeko présenter wana bambula ya koleka kaka ayeko présenter livre wana pa ya Didi alobi na ye ke vraiment okoko bimiselo kwa boeto ko salir ngai a fouti 30 millions de dollars américains. 30 millions de dollars américains. Moi c'est azu yango pona a publier livre wana te mais équipe ne ya ba avocat babino malgré ça to garder livre yo ezali preuve ya eza décédé un criminel babanda ko landela ye batika kayete. Mais malgré cela Didi azaka na pouvoir, na koko raté makambo ebele mais boye ba l'essentiel. Et voilà, bane belé baleki na maboko a Didi, vraiment ezali makambo ezali ebele bon, ezali bat mususu surtout moi na soki aza ya UK awa mutu ya UK na mentionner na kombo na été. Donc boye botala kaka boyo kaka bomona ke makambo ezali ebele. Merci beaucoup en tout cas not today. Not I'm talking. Sikoyo, merci beaucoup, merci. Vraiment la moni Nazo loba vraiment je veux vraiment que boyo kalisolango sikoyo a continuer vie nae abimakasala ka ba trafic donc ye ezala bana mika kozwa comme na expliquer wana ezala batu bakufi na États-Unis balobi que ye aza sima ya batu wana bomi bango mais moyen batu babima libanda ezate sikoyo mais entre tout ça là akotaka na ye bafundaka ye akendaka ba tribunaux aganyaka ne kaka po aza na mbongo afutaka bambongo tout ça là donc mutu akokaka kosimba ye azate ozo comprendre ezalaka bongo sikoyo dernièrement je crois il y a de cela une année et demie ba youtubeuse na ba youtubeur américain ba simbi likambo ya Didi. Heureusement pour nanga inde bisikanga na koma ko landelango ba komi ko bima mwana mwasi wana kesi ya bandi ko a se plaindre bato a YouTube ba bimi ba bandi ko loba donc mutu oyo lelo asali ke mutu oyo bakanga ye ezali réseaux sociaux ba bimisi likambo ya Didi ba feti na ya salaka ba bimisi makambo nyonso na uti koloba na bino ba preuve la kisike ya bandai ko maltraiter mwana mwasi wana po azai ko wangana makambo eleki donc nyonso mabe na ye ba bimisi donc bazaki tellement acharné sur likambo ya P Didi que l'état moyen wangana ngo lisusu abolango kara ezalaki te tellement que ba preuve ezali oya ko bimanga naza proche ya Didi abimisi ba mususo ba omoni totalaka Prince de Bel-Air n'est-ce pas la bimisi kombo nzambe na ngai bango nyonso tu batu donc ba photo oya za ko embrasser mibali oya zali donc trop de preuves makambo ebimi tellement que l'état américain ne pouvait pas nier cela moi ba bolango sous kara ezala ki te s'il vous plaît bo tapoter
Cette histoire ezali kokende mokili mobimba en ce moment et si bozomo na bilili. Qu'est-ce que TikTok me dit là? Yeah. Sikoyo bango moyen siko l'état américain ou wanga nango a bolango kara ezaki lisusu te. Yangwana il a fallu sikoyo babanda kolandela Didi. Babandi kolandela PDD, babandi ko bemaye na kote akende boy, il a été vraiment stressé année oyeleki oyo. Il a vraiment été stressé, Makamoussous peut-être dans l'obité, mais en fait, Bakri Mezali est belé, y compris vedette Moussous, éliste Moussous, oyo bakufa aux États-Unis, lobi ke ye mutafuta batuba boma bango, babilo konyo so ya sex traffic, ya kote kaka mwasi na ye, ya ko violer basi ye belé, donc batuba bimi. Pour moi, la mwasi okesi azali vraiment, bengaka, azali vraiment makasi, c'est tel muto a telemi basi mususu baleka na maboko na ye, basi mususu baleka na maboko na ye bakokaka te ba préféré ebele ba actrice ebele to mona bango wa basala ba film ba yebani pe minene baleka na maboko a Didi mais baboy ko ba mi bombi mais mwana mwasi oyo mutu aye ko bima mususu baye ko compléter baye ko soutenir ye. Baye ko soutenir ye, mais sikoyo bazai ko kene na ndaku na ye liste wana nde biso nyonso tozozela bazozela mpo liste wana ezala ba mama mususu tomonaka topesaka bango ke bazana kati balobi ke baomoni mwasi oza parmi bato par exemple bazomemela ye bana basi ya mike par exemple bozomona eza eloko moko très très grave, mais sikoyo eloko esalami ntango nyonso ebimi boye bakangi ye. Bakangi ye sikoyo, je crois bakangaki ye hier ou avant-hier, bakangi ye moko aye na New York. Donc aye Monica qui fallait qu'il akenda aye bi ke bako kangaye, mais azalaki trop sûr que bako libérer na bango ye. Boye bi ke soki bakangi de basala ka liberté provisoire soko lingi liberté provisoire pese la kango mbongo ko futango montant moko. Je crois qu'aux États-Unis liberté provisoire na batu lokola bango eza $1 million. Mais lui, là, il a offert 50 millions de dollars. Juge à Boy Kopese liberté provisoire. Juge à lobby, en face de moi, nazotalaka vidéo oyo mutoyo azali ko commettre crime. Na Kopese les liberté provisoire pour nanini azali danger public. Ba pimelie liberté provisoire. Na après-midi on a outu koyoka que il a tenté de se suicider dans la prison. Alors, PCA supervision, moko, yamakasi pona a tenté loko moko te avant da possible, possible que abima prison li sous-soute bandeko. Papa oyo a salimbeba ebele. Batu bazo le lama ya misu pona batu mususu oyo tato ya simbi. Sikoyo, voilà, je vais voir un peu. En tout cas, ezali eloko moko très belle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah ouais, ezali eloko moko eza situation moko ya bato bakanisaka ke azali intouchable quoi. Muto akanisi que je suis au-dessus de la loi. Nazali au-dessus de la loi, muto akoko touché ngaite. Mais oui, il a vécu au-dessus de la loi pendant mboule belé melelo yoboye, lakisi que non. Ozali au-dessus de la loi te, to simbio, tu dois payer pour tes crimes. Bozomona, siko to kende na batu oyo bandeko cerveau na biso ezali organe ya nzoto moko nga na monaka mabe makasi po cerveau na biso ezalaka na mémoire. Cerveau na biso ekaptaka bilili, cerveau na biso ekaptaka mungongo, cerveau na biso ezali organe moko oyo eko impose yo makambo. Talaka kayo za mobali. Oye bakite ba drogue yo oza mobali olingaka basi oza mobali olingaka mibali te ba drogue yo na mutu tango yo za drogue ba violer yo olamu ki ressentir que mutu asimba kinga yo za mobali okoyoka ndenge ni mutu asimbi yo na consentement na yo te asaleli yo po oza drogue okomi lokola nyama moko boye nzoto ekosala pasi bilo moko ndenge wana okoyoka destruction ya ndenge wana mutu ndenge wana na vie na ya kozala ndenge nini kokanga ye eza suffisant te kokanga ye ekotikalaka jamais ko remplacer mabe oya sali yo mwasi
pour moi